Alobi? Libinjari, mboka nga libinjari. Na yebi libinjame o yanga moko. Oya yo fongole tirete na uyebe ya yonde. Yo kangi mwana muyibi. Na yo moko za muyibi. Ani? Ngana iba kate, ngana uta libinjame. Papa. Ni. Yo kangi mwana bombi mikate. Mikate na matama. Ola chola kangote. Bongo yo mikata loso bombi yao. Mon oncle teni za cher makasi mais on dia lelo so ngi batcha na misère donc tala lena data atale na zate na vie teni o tika na bana nga na bande ko nga mais lipo de monde hein lipo oh za ka boete mais yo bi obiti ke biloko misère za biloko mo ya sikate fo biloko mo kwa kala hein sona mnene te nga na sema internet ka mnene le ka o kilot oyo euta na basoko kilote oyo euta na basoko kilote oyo eza kilote ya kokoko na ngai lianza soko pulenge banzaka nzaka lianza oyo andoi na nga lianza soko pulenge banzaka nzaka koko na ngai abota papa na ngai. Fidèle internet de Dada International TV, merci Nabana Poto. Partout dans le monde entier, Dada International TV, abonnez-vous massivement. C'est bien moi, votre humble servante Dada International. La femme a plusieurs options, la préférée de quelqu'un, maman Mokonzi, Babisa Kambon William Maramukulu. Mon côté, toujours dans le service Nabino, Baonion Sobalingara Dada International. Nabi qui est absent, c'est elle qui est tellement marquée. Baonion Sobamankainga, Babenga, merci à vous. Merci aussi Nabino News pour penser dans un jour anniversaire. J'ai eu plein de messages, plein de vidéos. Donc, la Monique est dans la bateau, Balinganga. Joyeux anniversaire. La bateau News au Babotama dans mois demain. La Monique à président Caleb Toukebana, que je vais saluer à pensant. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à René Kabassé, le dépris ça là. Il y a Ezala qui lobby. Yanga Ezala le 23 et surtout joyeux anniversaire na bateau Nyonso Babotama le 23 mai lokola Dada International babi mikolo tout ça femme a plusieurs options la préférée de quelqu'un. Merci beaucoup, abonnez-vous massivement sur Dada International. Je ne suis pas seule, je suis avec l'artiste du moment. Longtemps à Combo na été na ngaraye mo na présentation parce que présentation na déjà ça la bien na public au batala kaye. Merci à Give Moke derrière la caméra pour le zoomage. Merci aussi à mon coordonnateur qui est Dieu Moundir toujours travailler en collaboration. Merci de soutien à Binonion vraiment. Sans plus tarder, je vais dire déjà bonjour à mon invité. Bonjour. Ouais, bonjour Dada International, Dada International quoi. Bonjour. On s'est présenté d'abord. Partout parce que tous les Dada International TV, les fanatiques Nyon sont au Bamesana qu'on découvre yo en kilote enfin aujourd'hui à un pantalon. Il s'agit de qui? Ouais, c'est bien moi votre artiste Lianza Lisofote Bosonja Bolingo la Misamba Misamba pana lwende Nyamazamba sila rasomote mama na ngai masoko papa na ngai likinza mwana libinja ena basoko ngana utena basoko te na utena basoko mais na botamani na libinja. Merci beaucoup. Je sais que cette émission fait énormément plaisir à Fabrice Lolema, les pacificateurs, Madombo Ngaya Fiotingoma, pourquoi pas René Kabassé de Bruxelles et à tous les abonnés de Dada International TV. Abonnez-vous massivement, c'est Papa Lianza. Là, on a ces pays qui ont invité dans tout partager une émission Oni Santé. Ouais, santé pepelende aux hommes, toujours nous avons battu à naïe. Nous avons Kanza, toujours à bonne santé. Beaucoup de en pleine répétition, Toye Bakio, dans le groupe il y a Maman Marie-Hélène et enfin les lots, Toyo Monakamba, mon collier, ça m'a abîmé pour asimbi internet. C'est pas tout ce que tu n'as abîmé les wapi, à outil wapi, à qui wapi, bisous le roi tous en Katakin, Toye Biba News News Rocky, aux Amoanaya, Marie-Hélène, Maman n'a PC Bambote Sikazali, les lots Toyo Kuta, il y a un groupe né et Banzi Nondeni, et où tu as idée Nondeni. Bon. Moi, na tour dans ndako abimara moi na tour na parents botamara babotaraye naza mona Marie-Hélène donc c'est ça naza moi naye
mais oyebi que maman père na moi na peine pour ça moi na évolué quand même et puis moi na payé mon soit vandi moi que non na âge na comme na fona du capé un jour dans ndako na moko na bota pe na sala foyer na nga donc c'est ça so mon be comme ça tes que ça on ba principe à vie na ba ndenge vie singa quoi mais naza moi na Marie-Hélène na uta na ndako na ndako na nga donc mais sauf que c'est na collègue déjà donc il singa que fona tracer chemin na nga quoi tout le temps faut na ba parents lo so do monique donc bien té quoi et on décidé na luka kwanga na ndenge na nga na so pe parler na nga na futa na ndenge na nga pe na bota pe bana pe bab ma pe nga moko quoi Marie-Hélène ba boti biso nga pe fona bota ba koko quoi donc c'est n'est normal. OK, merci beaucoup. Raison des engagés na artiste nyonso tango koli olingo bima okende obota bana non na obota bana no mais na kata coupe na moni bana Marie-Hélène pe baza mo ebele na moni Mbombo Yves Karine Batou. Pourquoi tu as voulu quitter na bana ya Marie-Hélène pour anite ko former na bana? Bon, en fait Isaac bon moni batune balongwa na groupe batuna balongwa na ba raison na bango. Tu vois? Alors on a longa na ba raison nga ba pour moni balongwa na ba raison na bango. Ça sera mieux de reposer bango question parce que ngana moni bande auto travailler na bango Karine to travailler déjà bandakala travailler na Claudia Zawana Yves Okola Ndombe Landry tu travailles na bango maming baza ba dire merci tu travailles. Moi c'est comme César ah bon il y a des questions aux unes qu'on a eu aux bande qu'on a revendre yo moko te bon ndeko mo pendant l'été ah so il est là msuna na kifa na pas ready to pas petit na ready ça mabete donc c'est n'est que normal ngana au travail quand on ça musala ndeko alinga travailler na ngeza problème te eza ndako na ngana zui na le pango na sombi mais na boite ke ndeko na appelle un jour de vendre na place moko donc c'est ça donc ndeko aye pas na nga l'aime ça monique non quelque part pas na nga aux olympiques à l'aise ndeko mon to travailler na musala donc tout ça ne boulot c'est ça papa Lianza donc autolobi ezate ke batu bazate ba artiste bazali o ba camarade ba no travailler na ba on a c'est encore par Marie-Hélène le lo ba démérer na mais avant tout mon na bango to ngana to e ba cause ya kolongana yo parce que batu ba lobby Lianza respecter ba principe te Lianza succès comme il a besoin ya mbongo ba conditions à la kuna il faut que des prières kuna apparemment ba règlement d'ordre o ezala ki na kati ya groupe yo Lianza obande ko respecter en côté et puis on tété bande kona yo bolongwa na ndaku o na bible lobaka bano balongwa ki sans lipamboli ya ba parents par là et l'on une okoloba d'abord na kosi ou bien na raison. Non, premièrement Okosi. 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 Pour n'indimiter que moi na respecter le principe en ndaku ça la 9 ans. On a respecté on a succès ça quitté ton succès commis batnyos ba lo belela yanza nde boti mapaputi. Tena si moi na mbongo zo ndaku ta ok fute. Tena boti mapaputi. Boti mapaputi. Sauf que Zach dans la question. On dit qu'on va dire. Donc on a raison parce que avant d'ailleurs soit nayo na luka qui ba information tout. Na zo ba information na moko la bomba ça. Na yebimbo on a les réveillé. Na fingi maman Marie. Mbongo te même bon on est bando. Qu'est-ce que c'était dans le baté? Oh. Kopesa mbongo te là ça n'engage que ngana maman. Na bato. Tel que mon na ba commentaire ozo mon honte na ba commentaire no ba ocha na moni na yo tout no ka au public moni batu ninga ba question ebele bon moni en tout cas na musala onu to sala boye na ko bisaka batu wana na TV boye ko ba likambango eza vraiment passé ndenga na vivaka parce que naza garçon de problème te par respect à maman na ko ba makamusu na ba télévision te donc ba raison privée zali sauf que bato ba kanisa ke redi alongwe pona aboya ko landa ba instruction ya groupe eza to bebe na mère eza le so sali film no te eza ngote eza ke na longwe nanga na ndenga normal donc sans problème le normal on appelle mère bo redi ndeni mère ndeni naza pepele sans problème. Tu vois, ma quantité de parce que dans le groupe Les Rêves, on a sali 9 ans. Dans 9 ans, on a côté rêvé, dans 9 ans, on a dirigé pendant 9 ans. Vous comprenez, donc on a bien soucié, à cause de la technique, à cause de la répétition, à cause du tournage, après ça va filmer dans le groupe. Vous comprenez que nous avons respecté le groupe Sengi. Nous avons toujours à la ligne. Donc il y a un moment qui dit que oh, les liens, ça c'est que le comme Marie a salé le sonné. Non. On a raison pour tout fondé. Mais quand c'est bikabiso.
Donc 4 pays bika biso tika peka 4 bika biso. Voilà, 4 ka oye bibino, Papa Lianza, groupe na yo lelo, ça fait combien de temps ils ont évolué? Ouais, groupe depuis février. Groupe Salama depuis février, tant na que non bon. Il faut ma qualité qui na beta bilo na libande qui na nango kota na basite un peu partout. Nenga ba film zo kota. D'ici là so nzamba lingi jeudi le mercredi. Donc on a habité jour monsieur les gars donc d'ici là so nzamba sungi semaine aussi là té entre vendredi samedi na banda film musu déjà fait kota na Leka TV. Donc film to banda ngo donc to sono boye samedi na banda film. Na banda kota ba ve Alain, kota ba ve Blaise, ve na Blaise. Ve na Blaise ba mama top, ba bino ba dada. A ça que déjà en solena déjà. Donc ba semaine to banda na banda film faut kota na Leka TV. Donc on a boulé qui na kota na kota ki mohuta na légende. Na kota ki mohuta na légende, na kota ki boyete na son père TV. Et puis na ko ma film moko boye pourquoi ça na kota na chaîne moko boye ka ba poto kuna donc nga buda ngeke na kota na ba film libanda. Tant na mo ke to na bandeko quand même baba na o na zana bango ba bi ke to ba kabane ko to zana bango ba bi ke to le kara déjà. Ba Karine ba Claudia ba Ndombe ba nani ba leka na kino leka na bango déjà. Mais bano ba on na zana bango sika barteur ba appelle la poste bango na ana Kinshasa. Tu vois? Il y a un moment na salle qui noté na salle groupe na salle bilo qui na ba poto to tourna ah. Mais avec le temps si Dieu levé sous nzamba sungi biso to doit chaînement ana kinto le sabilo na biso. Donc c'est ça donc na salle groupe pour na prouver mututé na salle groupe pour na kolaksa batuté salle groupe capacité za musala to sala yango. Donc musala on a l'air na ngo na futa na onda ko kipara na ngo moi na sala ma mutu na musala o donc il faut na respecter yango et puis na luna lingango na revendre quand même dada. Alors na revendre na ko ba film na tourner banane. Tout le monde a un zonting mais ça l'a fier que bana penga ya ngomo ya groupe babi ma peta mo mo ba bango ne le babi ba biso boy zo moi donc ya mo ne na ça qui groupe Lianza donc c'est ça. OK donc groupe comme dans Lianza groupe Lianza chaîne pe Lianza TV. Voilà. OK merci beaucoup Papa Lianza ngena kutu na kilote na ngandu ça va ndo olongola ngo nini gondo utaki tournage donc pour comprendre que gondo utaki tournage tenezali papa o komba bitumba o mandukiti taka donc o mono donc olinga donc ils ont tenu mon ango tenu ils ont cher makasi o ndia lelo so ngba tchona misère donc itala lena data tenu atale na zate na vie c'est ça tenu o tika na bana nga na bandeko na nga mais lipote comment nzulu hein lipote oh ezaka boete mais yobi obitike biloko misère za biloko mo ya sikate faut biloko mo kala hein sona mnene te nga na sema nzambe ka mnene le kaoti donne na bego nzambe bige muto parce que la taille pour elamba oyo bon na za boye na za ma ko dimne muke papa ba travail le trop mais elamba on a faire mo munene na bige na ndenge nzamba selanga na suka e ko kangai mais na rotika ngo atana ba 80 ans 95 ans na rotika ngo ba koko na nga ba ko lero na nga ba wanotala koko na biso daka Lianza po kilote oyo ba raté dada kilote oyo euta na basoko kilote oyo euta na basoko kilote oyo da kilote koko na nga Lianza soko purenge banzaka Lianza oyo ndoi na nga Lianza soko purenge banzaka nzaka koko na nga abota papa na ngai nda kufaka na mboka tomba papa na so bakendaka matanga na mboka baka na biloko koko na biso o akufa tikaka moi ya papa na kufi tout comment c'est mo boy ta ba père mboka bazana biloko te papa na so ki mo kilote oyo na mo ba biloko so miki tanga ina kilote oyo ozomona oyo dada tanga ina ngo na tuni te so tonga tirette ba question les gâteaux boni tuna o mo kilote o Lianza kilote ngo za ndeni na bisio jumo na meki na jouer nango na muloko mo mulai mo te tenga mulai te o sanini o so comprendre donc kilote yo tant papa pa ye nango na tali kilote papa bi akilota ndo ina oti atika ngo bona sanga te papa pesa nga kilote na zu kilote oyo na tiango sur scène eza kilote moko ba blague te da kilote moko boy eza ki ya chef coutumier veut dire comme nanga comme ba nkumu comme ba konzi ba longi kilote osonga na la tiango ba se pena on peut ça makam dada jour na taka kilote na TV dada na leke permettre film na sala ekota poto batali kilote babi mais jeune en uti wapi kilote yo e uti wapi abi meli wapi Lianza o asa wapi o ko tabe mais muto ndenge ni ba ko luka muto ndenge ni kilote ne kote na tout na bi te
bakoko na biso basala ozo comprendre nzambe ya soutenir nzamba simbingai et que kilote o lelo yo bona habité dada yo yebi kilote na habité on a yebi que ba artiste belé pe ba comédien ba ya mingi na ba style ya ba tenir moko depuis toye ba bango des années mais mo pe ba rimer et bima ki bo travail ango travail ango de façon que so lati donc et pe ça ba makam na ndenga mabe donc on a ba maison ba travailler pour nous garder succès ndé toyoka pour na ba artiste comédien susu o ba kana ba tenir moko toyoka bongo je ne sais pas pour na lianza pe we vanenga pe na sala yango ngape na sala yango ngape na sala yango ngape na sala yango na kenya na maison na biso na ndako na biso sika na vanda na ndako na ngana koti na sambeli na si nzambe ke no kiloto yo oh yo dele yo kia mais oui pour vanenga mo na kiloto na kenya na maison biyo ba maison ni banganga bakisi ah maison tuzaka maison nganga te maison oh nous pesa maison ndako na vanda pesa maison et na kote na ndako na ngana sambeli kiloto ko na ngana la tango na ela tango na jouer na ba mona na jouer na sambeli nzambe na nga na kote nango na scène mais abonganga ba question de tara biso to bana papa te to bana nzambe te tara ja Robert Ngono mon père a passé na pese mote to bana bana papa ponga ba tia mafuta na ine ngabe na pota tuna ngabo 25 lingi na papa na yebana oyebana esengi nini offrande mafuta tana ke liboso on a pe na mona nzambe donc c'est ça. Merci beaucoup, c'est Papa Lianza, l'artiste du moment. Il Sofote, moi na Libinza, Botamana Bassa. C'est un des gros. Ils ont nos collègues pour nous faire lokele. Oh, il y a solo. Mais oui, on a lokele, il y a Isangi. Oh. Mais ne barate. Oui, barate. Faut ibisa ngate dada. Ah, ta nena tata mais top. Nena nyoko la dada na batunage. Ne bugate. Nena nyoko la dada na batunage. Mais so ibisa ngaka azaka ndeko nanga na konyoko lote. Na konyoko lote. Inspiration ne utaki wapi teni oyo kobima na idée ya Papa Lianza. Ozana modèle moko oyo kopia ki na théâtre. Bon, na modèle na théâtre vraiment na jeune na ngazate. Azate mais na ke koluka ko bima na je oyo na talaka mi nkoko na biso. Parce que biloko nga na salaka dada. Soki na baksa pour na artiste na lukona créer. Na baksa nengi salaka. Mais na salaka makambo ko na so za ko sala. Ko na so za ki brutal. Alors bakabanga likambute. Alors balikambo ya taka musenzi ana sososonité. Mpa nyai senzi oh mama lo baizande bini oh koko nanga dali mosenzi donc oh nyai oh bongo koko sumba boni ozomona donc asaka makambo oyo awasala ke ana sonité abange lokote so ngasko na incarna koko na ngai na tala etro na mona etro na ba normal boy asaka comme normal kilote comme kilote mo kusalati oh asaka comme italiété na sala asimila nzoto mabité et peu parmi makambo yo et go sanga pe bien tant que film yé et c'est qu'il faut mutu moko out en village aya skana zo kitango wana na bino mama marele ngana na salango na yé na zu kiloto ko na biso na tiango sur scène na beti et cinéma mbesala pesi makambo de l'opé comment mon solo bela lianza ezaki na talaki na travail ki pe po mingi ba monga lokola lenta bimika boy non na ki na ghetto place moko boy na pesa makanisi pe na pe tant ko tia otala ko na moi temps belé ti ki singa ke na jouer lianza ndesa li ke na zuma mutonga na mona poko na nga na sangisi yango tiango sur scène donc c'est ça. Donc merci beaucoup. Avant de continuer cette émission, Give Moke, tu vas nous balancer cet élément, hein, tous en moins extrait. Il y a artiste Nabiso na scène et puis on se retrouve juste après. Balobi? Libinjate, mboka nga libinjate. Na yebi libinjame oyanga moko. Oya yo fongole tirete na uyebe ya yonde. Yo kangi mwana muyibi. Na yo mpoza muyibi. Nani? Ngana ibakate, ngana uta libinjate. Papa. Ni yo kangi mwana bombi mikate. Mikate na matama. Ola tsola kangote. Bongo yo mikata loso bombi yao. Beaucoup à Dieu mon dire pour cet élément. Cet élément, ça lui plaisir. Donc inspiration c'est vraiment c'est le monde de Dieu. Naïbe que l'élément ça lui plaisir à trop na abonné nion sur Dada International TV et où t'as mais ce Dieu na yo na vie de loi et ça la dégâts. Ceux qui na joué na vie de loi 50 français qui bastati pe seulement 50. To pan na vie de loi président na vie de loi président ba mbote belé. Abi
président. Ngai na kozonga na libinja. Abina mais ngai libinja, ngai libinja tabi. Na libinja ngai moko me ya yo fungo tete na bango. Na semite za o kanisa te. Na bi libinja ya mboka. Ozomona video la banga maka mo bone na bino ngana otaba soko. Otaba basoko. Soko mengna solanya. Ngai papa président pourquoi habiter pour bina grosso. Ozomona na bina yeke ngai na botana basoko. Na uta li binza mama ngai masokpa pa ngai likinza bi oto soki drapeau mboka mno faza kaleson tala vite la misaka makamo bodon il ndenge nae donc eza président moko boye te naibité président tuka nzamba za no toujours zala toujours au sala mukele mona donc nzamba batelo kaka na sala do président le kala likambuté to beta na normal le loka lianza ratakate lianza so bengi président tuka avec simplicité tout ayaka. En tout cas, mon président, merci beaucoup pour te continuer. Le je crois que tu as oui, il n'y a pas de problème. Pour les alatés qui est au loba qui bazan à bangote. Donc, tu as un artiste au bazan à ma caméra à give moke. Babi, tu as simbi caméra mikolo. Donc, dans international à give moke. Donc, check. Merci beaucoup. Nadia Mundir Ba. Donc, merci de soutien à Bino, de s'abonner à Dada International TV et ça me fait plaisir. Surtout toujours wana na musala donc banda ko benga. Tous en ndombelandri, d'autres venant bango, tous en Karine Kianza, tous en Yves Okola. Tu vas y na bango pe ça ne dérange pas. Oh, non papa, ngana boité. Na boyande. Naza maman liante. Hein? Naza maman. Ah, na boyande ni. Maman, limbisanga pardon, Dada International, babi chaîne moko Dada International. Bon, bah s'abonner te baratara fort. Bilo ekota mikolo bazo raté mais ba moneli nda passo là. Banzembo ka babi mikolo kata baoba. Babi kata baoba. Kata baoba ngabi anga Dada International. Bo to s'abonner vous me belé, vous jamais des ciment, vous vendre ndao. On me vendre ndao. Donc tout ça na bango. Donc Claudia, Karine Kianza, voilà. Après merci beaucoup. Merci, tous les artistes, tous les répétition, il y a Papa Lianza, l'artiste du moment. Donc nous vivons l'époque de Papa Lianza, Nassipeli. Bonjour artiste. Bonjour maman Dada. Oui, ça va. C'est présenté d'abord dans bateau Bazota là. Pour le respect na bango, na longoli no chapeau na pesi bango ba bonjour na ba bonsoir na bango. C'est votre artiste Ndombe. Mais vu que na longoli weba na poto ba comprendre na télé mil bosso na bango. Donc c'est l'artiste Ndombe, artiste na bango ba linga mingi. Ya mo pe na ya kamuki na ngambu na yo. Il est journaliste donc voilà quoi. Donc voilà. Okay, merci bateau Bazota là yo. Bangi ba yeba o joueur papa, o joueur jeune, o joueur bon, en fait, normalement, on a vendu trop na Kinoko. Kande na Zaboué, qui Yakuza. Donc, ce bataille na film Moroboé, où ils ont la base pe na minute na poto, Mouta, où na zala qui master ya Papa Lianza, ngam na laksa ke kin. Donc, côté mon ante kamai, côté mon don na pesa bagé et belé. Donc na joua pena no ko kaningo mona boya ya tonalité te et le roté ni te même ma surprise est belé ya osala par rapport à ngolio na toto ngape Papa Lianza ki toto nga et lo ni ngolio bino pas Marie Hélène bino nyos bolandi Papa Lianza abomé bino salaire. Mon salaire c'est trop dire et pas Papa Lianza na kolo baboy nazonga na question na muké et lo ko longoli biso na réveil te balongo la biso na réveil. Ah donc bino boza ba bengana ki. Voilà, les biso ba bengana donc bana mawa. Donc akei bino ba bengani bino bolandi e na mawa. Bon, en fait, na mawa te biso ba bengana biso. Il y a ndako ki bino mawa bande ko to travailler na bango ba bengani bango bana place au la te bana place au salate. Nous zo bon na bomba bon na ndako. Yango beaucoup travailler na papa. Non, c'était pas comme ça. Ezaki boy. Ba bengani biso. Toi, il y a Papa Lianza Mtakoti groupe. Maman na biso maman présidente Marie Hélène na PC Bambote place Azali. Aibisi ndeko wana yope landa papa na yo. Vous voyez? Aibisi ngai Ndombe kende sala CV o ya kotisa. J'avais vite compris que nous Izagi Mascara ninga aibisi bandeko nyos tout. Bon, j'ai eu à regarder na grand garçon
je fais 6 ans la réveil. Nakoki qui évolué sous emprise et puis sous esclavagisme, mais moi aussi il faut passer à l'expression. Donc j'avais pas voulu toquer. Tu bengi papa lianza tu dis non, t'as la minute parce que na réunion on a yazagité. Azagi je crois na tournage mo bo non la ne maramobo. Tu bengi tu dis t'as la minute au réveil maramboza bo to kutani. Tu dis papa lianza tu dis non. La minute yo y a rien à faire n'est grand protéger bien piano lubara. Donc taquer makam. Tu payes ça makam. Donc c'est-à-dire que tu vandaki le babiso bando meso to bito sa structure à groupe il y a groupe lianza. Babiso bando meto ba côté mo to roza ka lokwa ba cofondateur. Il y a groupe à papa lianza. Donc tu donc ngana izara qui a vu les pères a vu les fils. Donc so ya za a wanga pe nazana par rapport que tout la musaka makam to payes ça makam. Mais groupe je promets non promettre batou. Depuis to bandi groupe yo to sali 2 films. Tout ça, le 3e film et la biso semaine au cas je crois samedi ou vendredi, né dans on va préciser pas président, mais groupe on a yebisaba na poto. Et ça groupe oyo, bopé sa biso chance, bopé sa biso natan. To longwe n'est pas ça un mois to réaliser sous kana filmé ou eza na makamu na minute na poto. To ça 2e film et na biso, pourquoi ça? Et pardon, boété et kotaki na comprendre pourquoi ça c'est ça ba yanti gezoya na bloro ezoya sika. Pourquoi ça? Boété, tout ça qui boété, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça, Sikoyo? Vraiment. Pourquoi ça? Bon, les propos tenus, les propos tenus, ça n'engage que son notaire. Maman n'a pas d'adore, mais pas le maramna. Voilà. Donc, tout ça, il y a des films. Oh et simbi poto na minute yo donc groupe eza groupe mo boye lobby ba tanga ba komo na onde ba tanga ba groupe to ebia minene na mboko et puis vision na biso eza limité ti biso pe to na ba structure moko lo ba groupe nyos touti dans la président ça ina pesi mbote comme ça loba batunie osala statut ya groupe nonene abina sala statut nanga na kenda pa président Lombe na pesi président Lombe mbote président Sobe na président nanga tu na pesi no mbote abina ke pa président Lombe président Sobe na zuizuzu ba stati na bango nde sala iki na sala stati ya groupe nanga saisai donc ils ont la qualité moko ya zwa ki na ba groupe wana c'est comme nous tout ça les forts moko boye to ba qualité à réveil na évangéliste to ba qualité à Simba to ba qualité à groupe Sobe ya momoni to sali bon samaritain et pas pasteur on y a pena donc to za pena na kati na bisio ya osarana te biso to uti na lignée non ya bonzambe donc to garder même ossature même lignée yango to za na yango moni a to za pena liberté mo boye ndomba koza na idée na ya komi filmer président na biso soutenir pour mikolo na mbongo na miko western de blaguité na blaguité to ko bomba marambuté président ana makamunaye donc akota anomba komi filme bon nomba l'arte po biso banome migoto na ba l'arte po nana mutu ta soutenir nga na poto na vivre nga moko bogar sans produit nga moko makambo ya na yo saka ba filme ba ya na te na expliquer po batu musuba ko mona ya mo atelemi boye chandance banini ba makambo tutu ba ko satam so za mutu mwasi azate nga moko nde makambo na mwasi na poto te ate alane na célibataire azate na biso mère azate nombe donc célibataire moko bio célibataire moko bio garçon sans copine garçon sans copine donc voilà quoi. Merci beaucoup na kobenga Karine Kianza donc awa na bisio ils ont une équipe nationale Yaka chérie Claudia merci non on va bien so yaka prière au boyi ko ya prière au lundi papa jamais na ngana prière mingi vraiment bonne état ça va le bani na ba fanyo so ba otala yo ba yebaki on a réveil le lo ba mo na papa pali non le baka na ba fan nyonso ba monenga na les réveil na za sukuna te na komi na groupe lianza ba o ba na posa batala Claudia Bidiaka la star nga mona mibenga bongo botala nga na papa lianza c'est tout voilà oui c'est pas fanatique na onini ba s'abonner vous avez chaîne na bino bitumba pardon on a plus de précisions ma makambango ekende bongo moi groupe moi chaîne faut président Mikolo na mbongo dans Lianza TV abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement
na Lianza TV po abi na tamora ya mukie bino mobota la babone bakomi kuna pour vite ces TGV au saranate ben ingénieur poiti ba bi maramoto solo la ba duj kabuiku ba bi maramoyo ba Jemiri ya Cubs na bakati ya États-Unis ba Rifin Boss na kati États-Unis ba wazi mukwekwa donc Yannick mukwekwa na kati États-Unis ba bi marambo bo s'abonner na Lianza TV en tout cas boza des sites kuna beaucoup ta ba documentaire ba film ba série ba programme news tout ba émission ya kafu ya libanga kuna une émission mon sala kuna na émission te bouger poto kalati suka merci merci ma chérie babi so mon ka moi si le moi groupe ezaki ya moi si alandi ya mobile c'est kaza ba fan moi ayone ba fan na Lianza te eza bongo te non ya na ngelo te ngamuka ka ta na longo papa Lianza na bombe ba cop noté aza garçon sans copine non eza na bongo te ta ngana moni ki na longo na nga na préféré na na groupe na ye. Merci beaucoup ma chérie. Comment yo linga pena TVT. Non na bato bon na pesca arrivé boss mbote aux États-Unis ba gros bisous. Merci beaucoup, on continue. Tobey Mastar. Bébé viens non chérie. Kou Yves. Y'a non? Eh. Zambi. Na la petite talent mais la comique. Mais comment? Pardon. Elle a signalé les camarades. Que olo mo espera na ngafolo. On y yo mtamu tabako. Na nyaka na sima. Aku na vena lo balanga ite. Bango mo ba mona. Na sa signe que elle qui camarade. Et puis ba bingana ka nzila mona ngai. Na kina. Bien mère. T'es boé. Ah, boé bien. Ça va? Tout le monde n'est pas papa Lianza. Otiki présidente Nayo, grande sœur Nayo, tu as vu que c'est la famille Bendaraka. Et quand on a été, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Ou ayo na monde ti katani na ndenga musala. C'est la famille katanité. Na ndenga musala. Mais na musala ni katani. Na musala mais c'est la famille katani na suna réveillé. On a groupe Lianza. Posa Lianza. Nini bino ba mibal bozana ba problème te bobomba kanda te ba ko benga na onde ba benga nyo oye posali na yo film na yo ya boete et puis ozonge pa ndeko na yo na yebi kaza mama pasteur aza motema munene o se excuser malgré ma bé bo continuer chemin mais au tiki grande sœur na yo préféré travailler na papa te o moni oza musala hein il faut na place mo boyo oza la l'aise comprendre ngala longo réveillé quand on a un moto le marqué, on a peine à dire bateau je me suis dit bon, les natifs n'ont bon de la terre, puis on forcé pour du monter. On sommes d'abord n'est-ce pas bien, tout ce qui tout caboy na théâtre, tout ce qui na famille. À la grande sœur nanga, vous devez n'aller au Mogo, na zana yeka la grande sœur. Mais à ce qui côté ma théâtre na zate. On a peine tout quartier signé que Catane. Oh le bateau là non. Donc on a peine que signé peine Catane. Tant normal. Ma famille zanango. Aya na ngaso ginzala na golia pa na ye, aya na go singa ye mais ma théâtre c'est Katani. Est-ce que l'on ça qui va bien là? Bon, là ça qui bien nga bon, jusque là nga na ye ba te. Bon, na Lukai. A Lukai apsanga tana lobate. Lukai nga ye, apsanga tana ye ba bon. Tika nga luki mutu banini. Tango pe sitante mon tika nga. Merci beaucoup. Faut attendre. Toyamba Moutoumsousou. Toyamba moi Karine. Madame Karine. Merci beaucoup. Ah, apenanga penana kana parler. Ah, Madame Karine. Boni. Il a signalé que Azagi secrétaire na biso na réveil. Mais il bon faut te mara a o bando signaler batunyos. Na sawana. Ndeka bomona. Na ya. Soka kito chaka. Oui, ndinga na kito pardon. Karine Boni. Bien. Boni santé. Santé ça va quand deux monde. Maman secrétaire. Maman secrétaire a bomi secret nyonsa. Secrétaire a bombaka secret. Yo secrétaire a ndenge ni nozo pandi ba secret. Te yenda bosa na kande nani dans notre avenir social. La social. Non bomi social c'est que kuna mo. Te social les coups tant que groupe le réveil zali muta mona na pas remplacer la poste na. Basi ba bomala ba makambuté hein. Basi ba lobana ba vérité yo ibse so ko na vérité ya ko bengane la bino ezanini
bino la vérité. Et l'on est maman Marie-Hélène Abengala bino, moi je ne crois pas. 9 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, oh, sali kuna un bon matin, alam kaka bimba moko Abengala bino. Problème, il s'est qui. Bon, jusque là, si le long à mon aïbaté. Donc, bino nyos oui. Si le long à mon aïbaté, le on est tinaka bengala biso, donc so il m'a bête au salaka, bon. Et ça, on m'a dit que ma belle ndaka boti. Maman pour aussi le canaille. Mais quand si le canaille kanda moya, il y a limite quoi. On a ébi que baza bana. Ça c'est une pour ça bana te bana. Pesa la non maman pas boti pas benga ni pesa la nango. Pas benga ni ndaka pe kende comme pe chege. Bon kasi bano ba comment ba chege na ba maman ba benga la ba pe. Voilà, merci beaucoup. Moi ba dédicace na bateau bata. Bon, on va faire ça dédicace na ngai pa Debs Kinsala na Paris. On appelle ça pas grande sœur dans la de ceux qui n'a Paris. Liliane Leman en Allemagne. Grande sœur dans Merci beaucoup. Merci, c'était la Karine. Et Zaki artiste au bazo travailler en collaboration na Papa Lianza. Excuse-moi, non, Papa Lianza Bisso. Merci à Didier Dacour en direct de Canada. En direct du Canada, au Hotel Bisso Babi Père Double. Donc, Awa, merci à vous. Donc, tous les gens qui ont parlé, Papa Lianza, à se rébeller dans Maman Marie-Hélène, à Mimi Bartor, presque Nyon, je suis à la caméra. À Mimi Nandeko. Papa Lianza, tu es au Kaboul? Tu es au Kaboul? Nandeko, ya Moutou. Mais Nabi, il va à mon colote. Celui qui habite à travers le Konaï, il a mon colote. Eh, il est au Béat. Est-ce que nous avons un lianza? Il a un binote. Si vous avez un lianza, nous avons un lianza. Nous avons un place mon neuf. Est-ce qu'on a un place mon neuf? Rien n'a pas expliqué. Nous avons un peu de temps. On a serre dans aucun moment. C'est naïe, mais voilà. Merci beaucoup, Papa Lianza. Vous avez préparé le film. Pourquoi ça? Idée à Nani, produit à Yomoko, tout les petits films de produits. Bon, normalement, film est histoire dans Ngamoko, idée à Ngamoko, ndé to koma kara, puis na travail idée dans un groupe nanga, puis nando mbelandé, et moi tout ça rane baba script mazo koma mon azolo ba mon pe na komi ka bon de travail toujours mais histoire nanga. Les TV na proposé qui est na s'appelle une histoire ndé na ko chango pa na ye. Donc ils a histoire nanga. Ndé c'est là que notre travail de tourner. Donc c'est ça quoi. L'invité sur la difficulté où ils ont un groupe nous sous où il y a président ou président comme ça tous en difficulté à boire tous en difficulté à boire ceux qui déjà est commis déjà pas. Bon bah difficulté ça a raté bah boulot tout ils ont ba ils ont toujours na ba difficulté. Mais sauf que nous avons sunga qui est bon et qui est bien, sauf que nous avons sunga quoi. Et qui est bien, tout tourner na biso bien, tout ça ba contrat na ba site B, tout tourner, tout ça ba gag presque chaque jour. Et puis ngamo na site na ngai donc et qui est bien, nous avons sunga malé qui est sauf que faut ba aider biso parce que bi comme monde singa le boko mo sur ali souté, nous sapemo sur ali souté pardon. Faut bande ko ba kota ba aider biso pour que liboso. Tout ça bunda na tout ça pena ba recherche ba chaîne na Kinshasa, tout ça bunda internet il tara internet, tout ça na déjà dans internet il y a rebezate. Mais tout bunda malé nous sommes sur kota nanu. Ce n'est que le début. Merci beaucoup Papa Lianza Fotnaton Oeza TV donc tant Eza vraiment sacré dans TV de Balobaka ba projet na yo tene na retard yo kutinga té par rapport que groupe de c'est des répétitions ba qui déjà donc on va tikala baza puis baza bana veut dire bana bano ba tout ça mon musala ba bano donc c'est ça donc yango wana pour na théâtre pour un groupe na yo ezani un groupe on a habité un projet na pour un groupe on a habité si on a bien sur des projets ba ko ibalem sur moko mais na bino moko na bombi moko na bino moko ba projet na pena pour un groupe comme un groupe mo pena international groupe za pena muto soka a oza ko se retrouver eza groupe oyo na bombi ba projet mususu ba projet na pena na salem sur le bango be musa weli ya salem na caché na ba projet mususu mais en tout cas mama bien zali
Merci beaucoup Nabino News pour l'indibiso partout dans le monde entier. La Katachon Nabiso Dada International TV. Merci Nagiv Moke derrière la caméra pour le zoomage. Merci à Die Moundirba pour la collaboration, les cordons de cette chaîne. Merci beaucoup. Merci à Didier Dacour en direct du Canada, père double. Donc merci dans ma soutien et à Fabrice Lolé Malé pacificateur en direct des États-Unis. À mon grand frère chéri. Merci à René Kabassel de Bruxelles là, Nabo Sanité Madombunga et à Fiotingoma. Saluzo, le fondé des fondés. Merci beaucoup à ma soeur chérie Fatou Kandakanda. Je salue aussi la grande famille Kandakanda. Je salue aussi ma mère Top Kilo et Mboka. Moi aussi, Azanga Génération. Donc, maman ni maman, des gros bisous à toi, ma maman chérie. Papa Lienze, tout ça déjà Nasuka ya émission. Tout ça déjà Nasuka ya émission. Ma fanatique nous au bazo talayo. Bato bazan besoin de en contact na yo. Bazan la moyen té sur le colo ba combo ya chaîne. Copier sa numéro na yo. Peut-être poser la page Facebook pour les appeler moyens pour communiquer na ba fanatique na yo au bazo talayo. Ouais, merci beaucoup Dada. Merci vraiment la merci Ming nous la Ming en émission lelo. Donc et puis na ba fan tout ba tala au baza abonné à Dada International. Na ba pe na ba s'abonner té beaucoup taboya pour na kotala toujours ba mamba bo faut na Dada International. Et puis na robo santé copier sa mbote na ba ndoko na ngo ba soutenir ngama muke. Na pesi mbote na petit frère na propre Rigen Bakula ingénieur au mikolo asam sa Turquie au kende Turquie lokwa mutao kende kikoso aka sukoli na Turquie azongi kin ayo lia na Turquie petit frère propre Rigen Bakula bambote belé sans oublier mon petit frère propre Rifin Boss babi Rifin Boss fois 100 petit nanga Rifin Boss babi abive kami itelo ko wana ngana petit ala sanga mo lo mobo donc siko ye changa siko petit changa petit changa bien ready pour partout le lo Rifin Boss autant ba tout ngama Rifin Boss ngona petit frère na papa ala ni Rigen Bakula si ma Rifin Boss ala ni na sima petit frère papa na bossa nite na musika na pesi mbote na pas Serge Kusakusa Obed Bemani Marie Kisoka maman na ngai na père na nga petit Lazare na bossa nite aux États-Unis Serge Yema, Serge Sini Lengwaba, na bosanité Mani Mambu, na bosanité ingénieur Poati Balobi, courant tout ya kisasa, c'est même pas ingénieur Poati, na kata salle hortensia, sans oublier vient na filo ilanga ba mote bile pas aux ali, et puis sans oublier na bosanité car na poto wana na bosanité na pesi mbote na Mimangalula, na kata Paris Mimangalula mbote belé, na bosanité na pesi mbote pa na yo Nicole Vangu Balobi, Nicole Vangu ndeka bijou Vangu tela si mazonga moto, na bosanité na musika na pesi mbote na arrobas na kata Afrique du Sud bambote belé et puis na bosanité na bosanité na musika bakomonza mo belé pasteur Tati Musi babi de 4 sur 4 c'est mat ti le 4 mat Tati Musi rara Tati Musi ngana habité 4 mat ti le bati le donc comme de la 40 mat et si marate Tati Musi koksa so la ki batu faut koksa Tati Musi ça bien te bamote pe ozali pina moi sinon Liza Musi ndika linga trop Liza Musi bamote belé na bosanité na musika na pesi mbote na Paris na pesi mbote na Paris na pesi mbote na mutumo ba akabela rote nani papi de l'international na pesi mbote na papi Bouzi papa français ba mbote belé donc t'es pour donc c'est normal donc ouais papa français papi Bouzi ba mbote belé donc na pesi mbote na mona côté na Allemagne on a les jeunes kuba bi jeune producteur pesa mbote belé na pesi mbote na kitina na aba masa na ngana bossa binote jamais na bossa bino jamais na pesi mbote na Wendy ba mbote za mobile so ito bito landa yo to aussi salelo te artiste bazala kana to ba linga ko soutenir groupe na ngabo soutenir groupe na ngai groupe ezali et puis bossa abonner na Lienza TV babi chaîne na biso moko chaîne na ngamoko ya biso moko Lienza TV ba otu wa dada ministre na ko joindre Lienza TV to komi abonné en tout cas et ça nga bien et puis on a pour ba contact pour na Facebook et tonda et donc Facebook et tonda déjà mon beaucoup takuna donc faut na créer page pour na ba fanatique Facebook na tonda déjà auto komela nga ko tate zobo déjà et puis pour na kozwa ngai na pesi numéro de téléphone ezali plus 243 89 68 51 408 plus 243 89 68 51 408 so bengi ozwangai to sola bien pour le mouvement en tout cas au bazar bana parler
Bon soutenir biso pour me saler que liboso. Ceux qui viennent aussi biso en tout cas ma trop. Babi misa congolais et ara congolais. Donc c'était effectivement ma famille c'est ma casse. Biso comme misa na biso pesa biso bien. La place maman dit maman mbote place aux allées maman top. Fille maman babi beta fort maman top. Maman top fille mon tout beta fort na dada. Donc ninga kolobezate. Merci Nadada sous encore une fois. Lianza avant tout Kabwana, tu es papa Lianza a marié tout ça. Bon, non célibataire, dans la baie nantais, mais là quand même dans mon colo. Donc moi je dis comme mon nez là dans mon colo. On prend donc Rosangate tout ça mi colo. Toi mi colo so mon peu muto tia kolibo ya zaka bose gandoki. Le baka wanga likamole sur les so mo yi babwena muto c'est normal mais na mon colo mais na baie nantais. Donc c'est ça. Oui, nana mwana moko. Nana mwana musupa pas jouer déjà mon petit frère na Regen Bakula pas jouer déjà mon petit frère bana tout baka bananga. Bébé je suis bambote belé na bosanité na pesi mwana ngai mwana ngana lingara mingi mwana ngo Franel Franel bambote belé petit au Franel na pesi mote na babi na boire arrêter. C'est na Mélanie. La personne mbote belé mabi yo océan bien océan katia maizonga maebo so sanga le zuma ramunao la bosanité petit na linga peto fabolo petit ndombe na linga fort petit wana avena ngande nini bato belé babi oyo zulu beza na onde bêtise ya na omba mboka na binote est-ce que ça vraiment ya soli za mboka mino to makambo ba eza oui tuna bato bayebi dada na relation message à lobaki elongwa naza na fan moko na Londres aibsinga bilianza en tout cas na ebité bakombo tanga kana bakombo mboka na biso mais yo zo bakombo mususu so tango bakombo komelanga a okupate nyangoli sombo nyabo nyama donc bamboka tanga na lekinza kuna na nini na libinza oh mais abi eza bakombo ya solo libinza eza mboka basoko eza mboka munjambo eza mboka kuma mama masokpa oh comme manga masokpa papa nanga likinja papa le ki nanga o alani papa nanga lolikile nani ndogo nanga mwasi bosoteli. Merci beaucoup, c'était là Papa Lianza dans ce tobit hollandais. To katate, mais c'est tellement bien, merci. Bonjour Taka déjà. Bonjour, comment on a Annie Bopé dans un groupe Lianza, groupe président Andol ma casse depuis les réveils. Et nous qui a formé ce groupe, et puis téléphone assisté na groupe Lianza. Na pesi mbote na Blaise Muka vient ngaza na Irlande na pesi mbote na Simba di Bozo na kata Paris na pesi mbote pa vient nga Glody Matadi sans oublier no Kibope ya leki na ngai nga donc nous abika mwana ndaku ka comme la nga Dorcas Dondo c'est pela na Papa Lianza na bando c'est peni ma casse banda groupe les réveils donc nga bien ma casse na nga musato na ndenga ya ba femme te président na ngapenda na ndenge ka former nga donc on a moni na okiki asali groupe na ende na yaki na koti donc a former nga o aza posanga pe na yibango na ende ko yibai donc na peska ba mbote belé papa na nga ki pese Garendondo donc bande ko nga na pese bango mbote belé. Merci beaucoup. Prochainement, Toya. En tout cas, Papa Lianza dirige. Ça la tournage, j'ai filmé au faux à la mort. C'est ça. Toya na caméra. Total, si réellement Papa Lianza m'a comme un film. Si réellement, bah film est dirigé par Yemoko donc Tozala na Give Moke. Donc biso raté au Dada International TV. Na pesi mbote na Marie-Hélène. Na pesi mbote na maman Marie-Hélène, na pesi mbote na porte Jean-Robert Ngo, na pesi mbote na baigné sur rêver ba famille nga boda partout ba mbote belé. Sauf que c'est la famille. C'est la famille. Prochainement, je crois que tant trop Koutana, trop sous plus. Donc merci à Give Mo qui est derrière la caméra pour le zoomage. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Restez toujours bonjour sur Nada International TV. Vous ne serez jamais dessus. C'était là, moi, votre humble servante. Attends, c'est là, à un point, Noraketa, bébé Nabusso. Karine Yamadou, ma copine de tous les jours, de tous les temps, des gros bisous à toi. C'était là, moi, votre humble servante Nada International. La femme a plusieurs options. Nzambinga, puis bah, comme vous avez Papa Lianza Boni. 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 Yo Boni. Comme ça, on a un tournage.
Merci beaucoup, c'est Dada International, la femme a plusieurs options, la préférée de quelqu'un, Maman Mokondi, Sakambongo, Liamara Moukolo, mon côté, restez toujours sur Dada International TV, vous ne serez jamais dessus. Merci à Moundirba, merci à tous les fanatiques de Dada International, on a bien à ma deuxième famille. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Bye.